oyo bomoko ya mboka. Tozana système ya digital momo. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour ma maman, bonjour l'association. Bonjour. Nicole, je suis la présidente fondatrice de l'association 94 Sans Frontières. Sonae a vraiment tous un problème très sérieux, très sérieux. Dans le moment où on a la direct oyo pour signaler batunyo so ba maman botelema. Tous un ndeko na biso akende ki Congo, bakende ki samedi. Bake samedi bakomi na Kinshasa. Kokoma bakomi na Kinshasa na aéroport bakamati bazui bango to sala examen ya ba coronavirus. Bake basali bango ba examen. Ko sala basali bango ba examen wana batiki bango bakei. Ko kene bango bakei ko vana hôtel na bango ba réserver à partir internet. Bakomi kuna boba na hôtel bango ba sepela ina ngote. Babi ba problème ezate lokwa to sepela na ngote to change hôtel nde bakene na hôtel soko belle vie. O bozo mona bino so na ba internet. Bakena hôtel wana. Kokoma bakomi na hôtel wana mobile bande ko sa ba fièvre. C'est vrai abanda sa ba fièvre na poto awa. Ba médecin traitant pe baza ko boma biso ne ko boma. A comme pas médecin traitant avant que tu a voyager. Bonjour Dada. Dada landa histoire oh parce que c'est le ko ça la passi. En plus azan ndeko la biso bandal. Ba na bandal sinkin. Ba bandal bo telema. Oyebi ke bake akene pas médecin traitant avant voyager. Kokoma akomi kuna boeba. Médecin traitant na mbeka mbong. Kende ngana zala nga pressé. Après c'est cas de lui prendre qui s'arrume et pourtant c'est qu'il n'a pas fièvre. Bako pour le baki na urgence ba bangi ote surtout que urgence bako kanga biso tout et tout. Bakamati bake Kinshasa. Kokomba komi bake na hôtel wana belle vie sur belle vie o bino mo bozo mona wana. Bakamati na hôtel wana ba vandi. Mobile tellement fièvre bando kitate abaka ningalema. Bakomi na ngalema ba ngalema ba sele examen ba zongi. Kozonga ba zongi bakamati baketa la skobo kilo na bango na bandal. Kokoma kongo bande ba mona ka bata sanitaire ba ye oh to ça la besoin ba tu boye bata sanitaire ba il faut pas ça ba examen ndeko nga boye mo sha boye bitete nga sala nga examen na te pona na maladie te bona bote surtout yote mobali na yo oso mona muntu o azana soko corona ngo mwasi azana ngote mobali azana balala bala mukaka sope corona ya kindoki komi to éviter mboko ndenge komi na ngona ba kindoki na kati ba corona kindoki na banzela bambanda na nzela ba camarade na nzela nyoso tu corona kindoki koti bazui bango te foto ke ndo sa ba examen ba kela bango te tu banga te ba kamata gel hôtel wala ya to ba kendeki ba sécuriser ngo ba vantana mo ba ngo kongwana ba soda ba ya nzala ba soda ba konda ba kamati ba vandi na ba entouré no déjà hôtel bakamati ba vantana ngo to na sécurité ministre sur la santé soi-disant et to na bana to netolo to cercle ngo boy na boy bakuta pe bango te bakela na bana bandal kolana bani bana bandalo te botoke na bino bozala protéger mama bakeko bwaka bango na hôpital moko na njili hôpital wana na njili pese puku isolation bato ba ko tonda mama corona ebe ko bomba biso bomba bango na ba infirmière na ba médecin ba opousse na te ya eloko kolia te ya eloko te na chango na Facebook o toza mina na Facebook amona panza ata na potongo mama soki bato aza ko bela corona ngo virus bakamata ba tie bango na condition na bokuma bela bango ya bata corona ba ko bomba biso bazo kosa bato ka za belge nyonso na parce que po ba na so na airline ya Bruxelles so ndeni nini ya ba kosi bato ke yo aza belge njoka na aza Congolais ndeko so Congolais mwana banda sinkin et ça la raté batie bango abimi kutu libanda ka awa karate pa solanga babie bokota botito boite bobo ba Congolais bo atamo isalaka mboka ndenge ni bobo to isanga ke va na Congo mboka moko désordre ata la poto awa ata la Chine to zonga ba to bela corona bazo traiter bango na modèle wana mbala baba zonga boko zonga te mama to senga ba nationalité to senga ba nationalité biso to ba mikanda ba immigration ya ba 10 ans eza merde pourquoi ba français te et tele biso te yo ka infirmière bo pousse infirmière za ko tindika ko pousse na pemela ngate o ko pesa nga corona atako batonga bana ba corona ngo mama bo traiter ba niveau wana
Congolais sanga motema balingi muto ya kotala bango te lipa te eloko olia te bapela mboko na bango bato mpe babote tinda bakufa kuna mama nyonso ya France mama nyonso ya association mwana bandal botelema ndeko na biso aza kokufa na Congo na bengi bango fo mona nde baza kolela maman Mida fait quelque chose finalement c'est quoi président bozum sa bango kasna poto place bazala bango bien bozum sa bango maman Denise bosala quelque chose bozum sa bango poto parce que le Congo le soba kokate bozum sa bango poto comment vous comptez bozo kosa l'information que azazoki baza bien kuna ki kole bazala ki kole te bana njiri na hôpital moko très sale en principe bolimba liate bolimba melate atako bolimba bomba bango bana bango ba mineur bana mboko nga otika likambo te na okendele bi na zuba na ba mineur to mona Macron et loko il faut solution ezwa mabozo sa bango na poto batavana na poto bakotika mona ba condition wana te ba contrôle to leka ba salité la va boucher na tiango nyoso tu na Facebook na tiango wana bo sala quelque chose ba konja Congo bo sala quelque chose ba mama France ba association bo telema ndeko comme ça ko kufa bongo te ezalaka te oli kamunini oyo atako bataba ba beli coronavirus ango yama fo bo isoler bango bon akoko corona na mboka Congo ezalaka te bato bana batiki banawa bana mineur Entre-temps, ministre a fait l'information, il y a le couteau qu'on a dans la télévision, baza bien accueilli, baza bien liaté, so bien on supporter Francis Kalombo fait quelque chose. Ministre Nyon sur la bandal bo sala quelque chose. Bana bandal bo téléma, Francis bana bandal ba tchara motema la bango pa na yo Francis Kalombo. Téléma pour na comme na bango baza bana bandal sinkin bo téléma ba association bandal bo téléma ba association bandal bo téléma ezalakate atako to la coronavirus ango boko ko sala bonne situation te na Paris a tozo mona na ba Chine tozo mona na monde entier jamais bazo finga bango ndoka peuple congolais ka congolais moko ezalakate bon luka solution bana bandal bo telema ba association bo telema ezalaka te bato batiki bana bango ba mineur awa bino bokela bango kuna bokekanga bango bopesa bango loko kolia te kisi te bakomi kutu komela doliprane oyo bango mo bayute na poto bapesa bango kisi te eloko kolia te oyo kanga mwana mobali aza kolela na telefone oki mawa azolela kutu pasi te azolela nde po batika isole ye biloko na bango se komaki ba conteneur wala kutu ya biloko mokili batika bazonga ka poto parce que liboso ezana nzoto mutu kongola zanga mawa bakomi ko la bango babi hôpital ngo kuna njiri batu batondi basekaka ye bobo bango baza corona ba kota corona na Congo atata bazo kosa ke ba belge wapi a belge ba congolais botelema pardon s'il te plaît botelema na likambo et puis na kotika ngote ngoni nde nazalia lobi na okekozwa bana na ye to koluka Macron il faut likambo batala ngo ataso mutana corona fo boboma en plus vous avez une fausse information et ça l'a raté bata sida ku dozo solution ba bikaka ba diabète baza ko bika atako tu corona za ba virus ngoma makasi on peut ça ta mutu kisi boza l'espoir bino baza ko idée hôpital wana ba boma bango peut tambola te na tiango na Facebook nanga mutu to alla na Facebook nanga na tiango wana na tiango wana na Facebook nanga ezalaka te ko boma mboka penda to so mutana corona ali bokamati bo isolé mutu ku so za na passe bato bazo ko assister mais congolais assister kate pona ye a filmer po sangue kende a filmer a sali filmage ali pona yazo seka pona yaza ko finga aza ko chola ba tunyo so bazo ba entouré hôpital na ba boma bango Francis Kalombo sala solution ba bi oza solution na bango baza ba bandal sinkin zwa solution na bango luka bango solution ezalaka te ezalaka te comment vous pouvez me battre ni soit disant bana moi c'est ça na on a permis alors on a la mekana je virus sangote
ya corona kindoki oh obi ke nga très choqué hein ba bengi nga bazo lela obi ke na ki très choqué ezalaka te hein oh au Congo hein te ezalaka te hein en tout cas bato bamoni vidéo partager et comme la bango bakonza Congo bazwa solution na bango bazongisa bango so ba okufa na France yango nga kutuko omoni nga na snapchat bana nga testament na bokuna na Congo te na boy na bana na viju bokuna na viju na okufa la poto na kuna ma awa po mboka wana ya mboka licho mboka mo mabe bazanga ma batu yango bandoki onyo so matana avion bakoma ato komo liele moto komo la na bango bandoki wana souci na moyo zota corona no kufa on peuple ndenge nini oh comment boko kotika bana batu ni bazanga mawa bokamati batu bokangi bango boto pesa bango loko kolia te atinda ta olipa na kokende te bozana corona boy mbongo pona corona mbali boso te obiki naza très choqué bo panza vidéo bo panzango penza bo panzango il faut babima place wana bazong salon poto soki bana corona na bango ba kokufela awa ba kokufela awa ezalaka te o peuple ndenge nini o bato bozanga mawa bato bazobela bokamati bokangi bango ya lipa te ya eloko kasi bazobomembala moko te ntango deja bato baza kolia te alia na corona na azolia bien te est-ce akobika ezalaka te na tellement choqué bike nazo kondima te babenga mwana mobala mwana ndi mwana mobala aza kolela batika nga nazonga na ngata poto mundela sambela te me mundela la mutema malamu mundela ko kwea ko zo mo téléphone abani ko benga ba pompier azo benga ba tioso tout mais congolais te so ko yana abani ko filmer parti na réseaux sociaux o batuni bazanga mawabu seigneur poser ko sambela te obieni boyebi nzambe te botika bango bazonga poto botika bango bazonga poto ministre akuni ya santé ati ko kosa ke baza ba malamu oto bomba na kikole baza bien na kei baliaka te baza bavanda basekaka bango eloko te bana bandel botelema bana bandel botelema bana bandel sinkini botelema bana bandel botelema Francis Kalombo solution zwa solution ba ebisika déjà so bengi kuna obengi kuna déjà ba so solo likuna zwa solution bazongisa bango poto faut bazonga poto parce que bako tika mwana mobala le la raboete azole la kutu pasite azole la parce que tikali na Congo ba boy amatana avion atako sobo azobela malade ba so ba congolais so ba ministre so ba konjango botiete la condition moko bien mutako kufa pena microbe sous na Congo ezalaka te bato azota la vidéo bo partager ngo to na ndeko biso auti poto abamataki vol na bango samedi bakomaki dimanche bakanga bango banda lundi on a ti lelo baliaka te eloko te nini te donc vraiment s'il te plaît ba congolais bo panza vidéo ba mama ba association bo loba bo sa ba direct il faut comment de la na obenga bana na ye lobi to kini na solution il faut zoma poni buzoba boyeko ya boyeko na elengi ya kovana na kongo ni donc mboko mbasoko bengi bakamati ba écarté yo batiki yo kufa no kakate ngana tiki bino batu nyoso papa mama association bana bandal Yves Bonga bana bandal on est na relation kuna quelque chose ngas na komela mama mida na tindele na ba numéro Francis Kalombo solution zwa solution ata ba apela mpikisa soigner ba de toute façon ba soigner na de report o bomba otene ba poto donc bazonga poto ezalaka te Bénédicte l'air est grave pendant na émission ezalaka te donc ceux qui obéli na Congo na kufi boke cha hôpital na njili hôpital ngo salité na chango na Facebook nanga mais vous avez le coup de tombola tu as cercle hôtel en moi wana ministre de la santé soit disant soit atangela ke classe nini soit batazo bela bokomati bo bwaki bango bakiko kufa tu as cercle bango bazana bonne condition ni bazana ngo ngana tuko so na bango fiko voilà hôtel mon njili ba pese ba mpuku blava beaucoup na mona kati ya vidéo na etonda mboko kuta ko déboucher on te bozonde kisi oh mais non ezala raté
ezalaka te maman Mida te kolela yo oza maman fait quelque chose maman Denise bosala quelque chose ceux qui boko soigner na Congo te bazo sabango poto ezalaka te bato baza okufa bepo babeli coronavirus et puis bozo pesa une information Congolais liboso akita na coronavirus bona bozo so pe le kumu so nini siko Congolais liboso akiti bozo so na ye donc so ba komi samba kufi donc bo tchaba mo place mo bobo ki bango ale bo kufa bino bata corona ça se fait pas ils ont raté bozo mawa ministre de santé akuna ozala mawa te ozala mawa osambela raté wandoki bato isolé bato bongo ezalaka te nazoka pasi parce que la moi maman leki na nga na koloba ngo tina suka bazonga poto la mineur azonga bosala quelque chose na otika ndeko na kufa te parce que nazo sola na bango baza bana bandal bala bandal bo telema bala bandal bo telema ezalaka te comment boko tika bato boye ezalaka te pepe nini boye bazanga mawa bana bandali botelema nazomona bino boza na ligne awa bozotala botelema ndeko na biso mwana bandal ana Kinshasa sango bazopanza belge moko boye aza na Kinshasa kuna aza na corona aza mwana bandal a belge te bavana na Argentine bana bakangi mobali na corona mais moi ça va permettre na corona te to éviter ce corona wa kindoki soki anzela ba mbanda soki anzela ba camarade to éviter poto to zo comprendre bandoki da basi ba matana banga avion to comprendre to corona to baki etika la mindele biso abokela biso ebola mais corona ko tina ba congolais so pe ya kindoki so ya nini to éviter nde na minute na zo bana bino boye so bolingi numéro na kopesa bino numéro bana njili na hôpital moko be kuna so ko bengi bango okoyoka bango ba ko expliquer bino bien batamboli corona bazonga ya nini na kindoki na tiki bino bopanza video lobi na ko solution na ko zo bana na obenga bana sikobo toti na numéro bana na obenga bana na zo benga tokene kuna pepa Macron ba ko yamba biso ba ko solution ba ozonga poto. Merci. La République démocratique du Congo est devenue depuis hier le 11e pays africain touché par le coronavirus. Le ministre congolais de la Santé a confirmé hier un premier cas enregistré dans la capitale, Kinshasa. Il s'agit d'un ressortissant congolais résidant en France. Il était rentré au Congo le 8 mars. Je vous propose d'écouter les précisions du ministre Eteni Longondo. Nous venons d'être informés par nos services attitrés d'un premier cas confirmé de coronavirus Covid-19. À son arrivée, il ne présentait aucun signe de la maladie à coronavirus. Il a été consulté dans une clinique de la place pour des symptômes suivants: la fièvre, la toux et le rhume. Sur la base de ces symptômes et au vu de ses antécédents, c'est-à-dire provenance d'un pays épidémique, nos services ont été alertés et ont réalisé des prélèvements qui se sont avérés positifs au Covid-19 il y a quelques heures. Nos services s'attellent pour retracer et identifier toute personne ayant eu des contacts avec le patient. En ce moment, le patient est stable. Bomoko ya mboka. Toza na système ya digital momo. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Bomoko ya